Voilà, c'est par excellence, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. La cadre toujours dans le magazine Mbonda École, on s'est de découvrir la fête et nativité, comment est-ce que ça se dérouler. Naba Wenze, biscuit population Azali. Mbonda École, les amis magazines sont toujours proches et à peuple. De sacrifier espace à Moukoalo de manière que nous tous tout, population, Naba décider Yamboka, comment est-ce que la population Azali vivre en rapport avec la festivité. Est-ce réellement, faut qu'il y ait Naba Wenze, faut qu'il y ait Mabota. Et c'est parce que tu as mis caméra na micro on a bon la réalité bino boko tu as la micro comment est-ce que le ministre de l'économie Daniel Mkoko Samba que a rassuré la population que biloko ko ba prix na ba wenze surtout mi biloko ya ba produit à première nécessité mais n'est-ce que jusqu'à là et salamité to éviter est réellement avec ba importateur parce que ba attends tout le monde qui louable ko pèse vraiment et c'est la population vous allez parmi les questions autoroyeba. Mais la population va souffrir réellement dans Sabino. Donc total que non, tellement de magazines plus proches du peuple, c'est que sa caméra la bisona micro à chaud, bon comment est-ce que le peuple va vivre? Est-ce réellement que le peuple a le oyo? A qu'on réussit qu'on souhaitait mon inga joyeux Noël, a qu'on réussit qu'on souhaitait mon inga bonne année. Ce sont la première des questions. Merci derrière les caméras, je vois Moussala Kitoko, Yamboka, Benjamin Kilunga, Ozali accompagné de Christian Mouchek, qui est le caméraman de guerre, dans les colonnes de découvrir après, tout ça quand tu es allé là, Pascal a tout cette caméra ici pour te découvrir la réalité. C'est parti la régie. Tu as d'abord un spot publicitaire. Il y a mon amboka Daniel, il y a mon amboka Jota Sangou et tu as après ces plateaux. C'est parti. Bon, satisfaction nangai eza satisfaction ya ba maman pe ba papa nyo surtout oyo ba pesa biso confiance ba ndimaki na oyo biso to elaki bango lokola projet. C'est un projet simplement un projet de développement en faveur des communautés. Voilà donc satisfaction nangai eza partagé na esengo na bango. Non, Fondation Jonathan Sangou eza pona d'abord Congo Mobimba. Pe soki nzamba lingi tokoki pe kobima pe libanda na mikili mususu oyo bakoki kozala na posa ya misala ya Fondation Jonathan Sangou mais en particulier to bandina nous na esika biso tozali kopesa 1000 francs 5000 francs 10 000 francs et koki kopesa biloko oyo epesi te soki nzambe abakisi mususu te. C'est pourquoi nazo pesa ye merci mais naza na esengo makasi parce que nano kozala en collaboration na Fondation Jonathan Sangou azana no mwana naza marraine na ye ya mariage naza mère spirituelle na ye et puis aza pasteur na kati ya lingoma na biso alors biso tozo sala makambo na bonzambe c'est pourquoi naza na esengo ya koleka même bato ba ko fêter bonne année. Voilà ah sikoyo to moni mama moko to zali na awa mbote mama mbote papa journaliste kombo nani moindo ne makambo kombo na ngai. Voilà tout le monde yo te kablo ke belé ah ba cash ba singlet ba bloc plastique na ndenge. Comment est-ce que fait si à Noël zo le kana ndenge? Papa to ebite soto komi wapi to yebite Noël to yebate loko tetalanga nde na telemia ba client bazate koteka ezate mbongo zo mona na te na yebi na ngai te soki Noël na mona te. Mais mbongo ke wapi to yebite ce qui manque to yebite mais to yebike ba Noël be mouvement za la carte zo ba angouement za ba clé ba côté ba clé ba zo somba te nanga to lwe ba client bazate tala bango tala ndengo moni biloko tuli zwana no biloko ndenge tuli ezotala bato bakilia bazate biloko eza ko mata dollar eza ko mata bakilia bazosomba biloko tetala moi biloko lokwa ba finiti tozoteka te mais côté biloko kolia j'espère qu'il va priser okita eza okita te lobi na sombi soso yango 10 000 na sombi soso lo 10 000 11 000 12 000 eza okita te. Mais le ministre de l'économie la fois passée à celui qui a importateur pour le première nécessité ba soso ba miliki ba secret za lokita na marché bozo de kita ce qu'on ni vraiment za kosala mama ngala mona ki fallait bosser la cantine populaire fallait bosser la cantine batango na ba commune batu ba kesomba biloko kuna bon c'est quoi importateur ba kiti biloko bango ba mati biloko makasi ba mati biloko moko kiti zate d'ailleurs so totali dernièrement nani oso na politique alobaki likambo wana bakitisi biloko transport et matitalo ni balongoli soki TVA soki 10%
eloko te eloko te ah Noël tu peux chance opportunité so ko souhaiter ba joyeux Noël mais pas dans l'état ah bon na continue to Pascal to zawa oh wenza Pascal bandeko na ngani to na souhaiter bango joyeux Noël na souhaiter so joyeux Noël na ba leki nanga ba yaya nangai ba président na biso président Alexis Fumuti akolo ba dollar na souhaiter joyeux anniversaire donc joyeux Noël donc awa moite merci beaucoup. Noël, la canne toujours à la nativité. Tout ça, le marché Pascal, auto sur la bandeko, le mouvement, comment est-ce que ndeko langa mobali mbote yaya. Mbote mo journaliste, mbote vraiment, bambote belé journaliste. La caméra wana. Tout le monde comment est-ce que le marché se déroule actuellement? En tout cas, biso toi na marché Pascal awa eloko moko malunge zate, tozoteka pendate, souffrance makasi. Toteka na magasin la mama makambo toteka bilamba basaki babiloko nyonso. Na boni marché saison déroulé kitoko to. Marché zo tambola te eloko moko ezate koteka ezate. Constant bozo sala. To sali constant moko mpia ke za makasi na Congo biso tout to souffrir mbongo ezo sikile te. Lingi ota la caméra wana, voilà je pas ba conseiller, message de relancer. Bon, etoleli ke pa ba konjamboka batalela biso makambo. Toza ba charge to futela banda ku tozo tangisa bana. Toza misala malunga te misala na biso yango tosala oyo me makambo zo simba te bakonza mboka batalela biso ata makambo ya dollar yango dollar emeka na okita. OK, merci beaucoup. Moko ezate message commis lancé ata moi libanga pas de pour la cadre ya Noël. Ouais, na peska ba joyeux Noël na ngai na pesa ngo et pas président Alexis na pesu joyeux Noël mususu et pas Chacho Mbala Rashogi moi na kenda sango na Pascal na pesu wa joyeux Noël belé. Et pas déjà no jano mu janora mwana la mama makambo mutu akanga Pascal Mobimba. OK, merci beaucoup. Na bosani ba mama moyindo te tous les mamans to lukana bango mbongo passe na Pascal. Bambote belé ba bonne fête na bango belé. OK, mais je crois président Alexis peut totalement bataille comme on est mingi. J'espère que mon école peut avec on satisfait na ba bonheur et pas na voilà. OK, merci beaucoup. À tout à l'heure sikoyo. Tozo même mabilo bo découvrir ce que ba Thompson. Ba soso pour le moment ils avaient bilamba bloqué belé toi réellement est-ce que ba soso ba Thompson ezako kita est-ce réellement population azako se retrouver ya ko supérieur à tout à tout là ba que non joyeux Noël à souhaiter mon ninga nesengo ce sont les premières questions et c'est parti la régie toi que les sikoyo voilà siko tu est-ce que ba te ka bloqué kolia bo mutu ko mona ba bilamba sur des bloqué kolia bo moi maman ndazo kata soso toto solo maman toyeba est-ce réellement soso ezotekama soso ezotekama la prière malonga ya ko kita topé wenzeza malamu toza malamu te en rapport na ba fête ya nativité otobeki fête ya Noël maman mbote papa to moni yo zali koteka soso kito zo ko kata ngo boni wenze est-ce que zotambisa malamu papa soso le ki cher ba kila ba ko rolia soso te soso cher moi ba lia ngo bien tande ti boy aso moko na ndam so za ba 10 ba lia ondeji soso moko 10 000 9 000 8 000 ba ki ti so ne so poto teka bien na ba chambre folle ndenge ba yokala kina gouvernement pour kita pour kiti na ngote za ka cher ba matisi yango liso eza ngo ka ko mata to so makato so ba 70 000 alors to tabelo ka mukola fête boye on ko souhaiter ba joyeux Noël na banani kana bana ngai na chéri nanga mbote mama mbote papa to moni yo zo teka soso to somba na yeko somba papa tozotala nano mbongo ezokoka te tosombi mpe ata bandambo po tosepelisa kaka bana mpasi makasi toyena mbongo moke bana ndenge bana bazokoka te mwaye tosalela tozosepelisa kaka bango ata bacuba kaka na supu po mokolo eleka kaka bongo biloko eleke cher makasi mbongo na mboka mbongo eza te mbongo eza te na tozomona mbongo na mboka te soki mbongo ezali tozolia bien so tozolia bien te estce mbongo ekozala tala kasi bakonzi ya mboka na caméra wana lance message de ko lancer pe ko souhaiter ba joyeux Noël na nani azo souhaiter kaka ngai na bana na ngai na mobali na ngai ba pambola bino joyeux Noël na souhaiter bino alors amen papa bon voilà siko toye sika bazoteka ba Thompson boye bien zali moko Noël ezala mieux toye ba réellement soki marché zali malamu to mabe parce que tu as vraiment entretien qui entre gouvernement et importateurs en rapport à l'Italie, produits en première nécessité.
Mais tu es là-bas, toujours la passe dans la qui est bloqué, Mathieu Souba pris qu'on le canne place qui est quitta. Et on te écoute à maman de Thompson, un peu de bar. Si réellement que Pio dit Oyo, est-ce qu'on satisfait la population actuellement le journal ou pas? À rapport à Bomo et Nabiso. Maman Boni. Merci papa Nanga. Tu veux écouter à la bino de votre souhaiter joyeux Noël. Merci papa. Comment vous avez Pio dit, est-ce réellement Pio dans mon coalelo? Vous avez comme maman là, mon marché qui est qui toko bien nini? Qui toko te papa Nanga, Pio de l'équipe cher. Et qui n'a qui toko te. Il y a cher ma case. Mais tu as dit que la chambre faut pas qu'il s'est pris en rapport avec le gouvernement. Là, nous avons dit que clair d'abord basal. Mais pour que ça biloko, gouvernement qui s'appelle Bazo sur bloc on a direction de banque pour y pour que c'est la biso biloko. Et qui tite? Et qui tite ça comme matane zala. Bazo il na passe. Ma casse. Tout le gouvernement a bon ça nous la douane pour biloko yeza la primo bien. Bon on va que ba somme biso to keto somme pas na ba on a pris à malam. OK. Biloko passi, biloko cher, biloko mati, ils ont toujours bato contacter tout ça moule mu Noël. On veut souhaiter ba joyeux Noël mais pas nan. Na souhaiter joyeux Noël na pas ya pasteur na nono, na souhaiter joyeux Noël na pas ba na nganye surtout, na souhaiter joyeux Noël na Congo mobimba na pona journal biso to comme na journal lelo. Merci Zamba Pambola bino. Amen. Toi c'est quoi est-ce que ba maman ba oteka farine ya manioc to bengi fufu. Toi ba pesa ki fufu réellement ki za ko tambwisa ba. Tu zali ya ko kita. Tu peux te kama kitoko. Mote maman. Mote pas journaliste. Comment yo aola mwenze ozo tekisani. Non teka fufu poussière. Boni par rapport à journal le Noël est-ce que fufu zo tekisa mala mazi ya ko kita to za ko mal. Fufu pe mato kufa to ko kate. Fufu bana bana ko teka fufu. Mba boso mona fufu ne mata boy. Fufu mati pe ezate. Noël kutu anzela pe to teka te. Ba tumbongo ezate ya maboko Noël la passe ya souffrance anzala. Fufu a comme quand on a 5 000. C'est qu'à faire comme 350 000. Tu as quoi t'as reçu en bangote. Donc pas c'est l'équipe sur l'amboko. Tu as quoi souté. Bate kamboka toka bolambongo. T'as la caméra là. T'as la cause yamboka. Message de relancer P en rapport à la journée de souhaiter ba Noël ne pas là. Tozo fêter malamu te pas mu kwa Noël to na koza na wenzete. Naza maman za responsable na tiki ba na ngame na oteka. Pour maman penza mkwa feti fofa na ndako lambela bana menga na oteka seke loko zate souhaiter ba joie Noël ne pas nani na ko feto na ndeni Noël a possible wa père na ke fêter c'est to fêter te ah pour mbongo zate pia ke za na Congo na fêter ndeni. Merci maman. Merci papa journaliste. Wesa mukonzi babongisa mboka biloko ekita poto okoka te pema ba mama mkola na wefa to fa na ndako to lambela bana. Mais tu es côté pour passer les qui. Souvine ezalaka te bilo eza awa to sapi mama eza masina o kulwara jango yo boyo wa sango mwana masina boni ba la mokola lelo Noël boni ba marché eza malili wa mwana bato te do 5 personnes soso moko ba yewana na ba témoin do ba soma solo mo 5 personnes tala soso mwandambo 4 000 5 000 mundo oli andeni soso moko 10 000 francs carton soso ba tiango 80 000 70 000 ramambiso yo 80 000 tote na ndeni omwana ba mesa na bakilia basala bango te sufi fo zala muboko ezalaka na mboko me sufi nango ezalaka te tote na te sufi muboko ezalaka te batu bozolo bala bango bolandelaka bango te papa bolandelaka bango te tolobaka na biso tozoloba me esalamaka te bolandelaka bango te kuna na batableau ba prix ezate prix ezaka na facture na tableau prix ezate do ba olela bino l'état bolongoli bango ba taxe na bango ba centre biso te tonyo kama na biso papa na ligi siko maman ota la caméra wana ota la autorité mboka message de koko lancer bango par rapport au journal biso to voter bango donc après tout mbulu ana zalaka malaise na biso kolelaka pour totelaka chaque élection mbulu ebeti mais tokeleka la volonté pour to voter bango basunga biso mais basunga biso te bakiti wana esengeleka bato mutu moko avandela kango mais mutu wana de fois atela biso peuple na ye atelaka biso peuple na ye te bakoloba me misala eza te bakoloba misala eza te babengi bango bakonzi ya bafere ekolomi ya biloko oyo tala lilango 8000 francs na ndako moko bato baolia combien de personnes bapri na batableau eza te basunga biso donc nde basabwe bapesa biso motema mabe makasi ok na lingi soto yoke mama message komi tout ça mokola Noël
so abi o souhaiter joyeux Noël à lelo ko souhaiter mo pa nani joyeux Noël na souhaiter na libota la nga mobimba pe na bana nyonso ekolo Congo to la mungi na kimela mukolo lelo joyeux Noël pour la bango nyonso na ba konza mboga na biso ba okipe mabumu na biso te na souhaiter be joyeux Noël papa insécurité biso na masina couloir bato batambola te na butu couloir oyo ko botola ko boma ofante ba ko instata munbimawa couloir ya jango na 19 18h bato batambola te basunga biso ba konsekolo so ba olia bango ba boma bango batata bangando ba lia bango ata bana ba witira kata maboto na biso me ba boma bango to na poste na bango te. OK. Voilà, message à Komi Kitoko, bolandi comment est-ce que maman bazo lela. Toujours la carte ya Wenze o ya Pascal. Maman salini wa maman. Maman, boni Noël à lelo. Mbisa mai to mo texte mbisi. Les autres texte maman la moto ba problème ezala kata Wenza. Papa bonjour nan. Noël on fait chango, le roi bambon eza maboka batute, to teka bien te mbisi ne bale pe ezate. To yeba ba fait chango. To sa sekondeni. Ebungi pe to teka te. Ebungi. Tozana mbongo na maboka bato ezate mwana bato basombela biso biloko ezate bakonza mboka toloba suni eloko lobeze esute po tomona nyonso esimbaka te na mbisi ebale ezate mbongo na maboka bato ezate toloba suni eloko lobeza te tozali lo mukolo Noël souhaiter à 2 personnes ba Noël souhaiter à 2 personnes Maman sangata mobile ko souhaiter joyeux Noël botali kambo azaki mobile ya ko souhaiter joyeux tanga ika na souhaiter yo na selo crier na sombela ngambis atoza journaliste si so apesa ngambo na mena bière po abiso to teka te wenje zati. Merci beaucoup mena bi que le lobe to la ngambis sama na ndako malam na amen na sepeli. Voilà bon aussi ko ndako comment est-ce que tout ça la tourner à kotala ba prix na ba wenze en rapport na journée à l'éleuse à fête ya nativité ya mwana Yesu abotamaki numéro bomoni ba difficulté aux populations bazako lela donc biloko za ko mata il fallait que biloko za ba primo ya ko kita en rapport de to monaki réunion au salamaki entre ministre de l'économie donc réunion au gouvernement na ba importateur mais chose grave on est bloqué kita mais bloqué mati encore ba produit à sa sermo ya ko mata population bazako lela encore beaucoup de plus ya même côté au Italie mongo na boka batu ba mongo ezalité to yebité ba yebasaka ba na sika l'état la entreprise publique topé la entreprise privée si réellement que ba satisfait ou pas en rapport pour que ba mabota la bango la journée à lelo biso monde école les amis magazine mode actualité l'autre ko senga zani ba autorité en boka ba journée à boye et ba journée autre ba ke eratakate et ba journée moko boye il faut que ça la tout ko se sa population la bino parce que moko la fête population c'est ba li bien. Pourquoi la fête population serait pas la bien. Pourquoi la fête serait ban parce que les boumanzala de ba la votre famille n'a point d'oreille. Les boumanzala mukolo le petit et ça reste ngoté. Soso auto à chaque jour. Mais mukolo lelo oyo soso eko ba na elengi moko impossible. Donc soyo tana libota ke bana balé sosoté ba ko se lamenter ba ko lela incompétence apparaît comme on en a. D'où eso c'est vraiment que ba ko zamboka ata mukolo subola si bango nzala mais mukolo la fête lokola le 25 décembre, dans le 1er janvier, les abats journée moko oh et c'est petit rabat. Tu as vu à l'époque, n'importe oh ça il y a eu fait tibé. Tu as pensé que le pamba. Maintenant population kokal souté mais dis moins soso et ça le pamba. Même soso population zanga. Parce que soso ba un quart ya soso. Ba ko lia ngondenge nini. Donc c'était ba joyeux Noël et ba mabote surtout ya ba congolais bisika bozwami, bozolo na biso à travers monde écolo. Toi kapiko dans le sambo. Toi kapiko dans le sambo parce que ce qui est dans le Mboka ote, mutu so linga mboko yo azate. Congo est appelé ba congolais. Ba cause ya mboka ba autorité. Ce qui oyebi ki ozali incapable à prester. Bon ça la notion ya ko ça démission. Démissionner, et ça problème était démissionner. Obi que la moni ka koki na ngai été démissionner. Nous sommes comme économie et ça par terre. Kolia passi, comme la passi, nous sommes pas population à l'élite. Or, nous connaissons les colons, pour foutre ma militaire, pour foutre ma policier, pour foutre ma fonctionnaire, pour foutre ma enseignant, ma médecin, pour permettre les gens de circuler. Vous épaulez, qui va là,
biloko oyo ezala puya kokita biloko ezala komata nani azolanda nani pe nani azosunga nani wana ezali problème question tuni bino. Merci à Benjamin Kilunga, merci à Christian Moucheke, merci à l'ingénieur Ingrid Mateta. On a dit la présentation, continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de mon école officielle. Nous sommes chaque jour dans Miel TV, 19h juste 10h30, GGTV, 20h30, 12h juste. Restez branchés, dans mon programme, nous allons prochainement l'édition sur Sika. Le 1er janvier, pour sous édition sur Achoka Moussoua Moukalelo. On se retrouve prochainement, bye. Bisope topesi position. Bisope topesi position. Bisope Minanga topesi position. Bisope ba mama mapa topesi position. Pepe pesa position. Bisope Apollo topesi position. Bisope topesi position. Bisope topesi position. Notre pays s'appelle République démocratique du Congo. La République, c'est la chose publique. L'affaire ou la chose de tous. En d'autres termes, la République est une copropriété, ou si vous voulez, une co-responsabilité. La démocratie en des termes simples peut être définie comme le pouvoir et la participation du peuple au processus décisionnel, social et politique de sa société ou l'État dont il fait partie. En effet, en regard du débat actuel autour de la révision ou du changement des constitutions de la RDC, le peuple congolais, maître des horloges, doit se sentir concerné et y participer de plein droit pour donner sa position et par conséquent influencer d'une manière ou d'une autre la décision de ses représentants qui sont aux commandes du pays. Ainsi, pour une participation libre d'accès et massive, l'organisation citoyenne Congomania Sika sigle lance à travers un logiciel informatique et sa plateforme de sondage la campagne dénommée Peuple et sa position du Camboya Constitution. Du 22 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Pour participer au sondage, il suffit d'envoyer tout simplement le mot bonjour au numéro WhatsApp ci-après 098 239 78 35. Faire précéder ce numéro de plus 243 pour les compatriotes de la diaspora. La démocratie ne se décrète pas, elle se pratique. Exercer la démocratie n'est pas un crime. Participer à la vie démocratique de son pays, c'est exister. On a l'Ikamwetali Constitution, peuple et sa position. Merci, bonne participation. Mbote na bino bae bomesana kolanda ngai pe na bae oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayo kopesa bino merci bae oyo bapesaka ngai confiance. Pe nayo kolendisa bae oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te toko ya koluka ngai te. Na yango nasengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bakosangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier ba o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoye bakosunga bango comment est-ce que ba bako avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès. Il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté à théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozo ba kotombola mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino ba ebozuli libaku ya kolanda nga yambala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba.
mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokanio. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Vous pensez très bien sûr, hein, pour la mine, parce que nous azali au départ, azali na droit, hein, il y a principes fondamentaux, azali na droit, il y a des droits fondamentaux en tant qu'être humain. Le développement est constaté, ezali au sommet du pays. En plus, ezali ba représentant ya Kwango. Oyo bandima, oyo bazwaka pouvoir, bazongi na ba village, bakeye ba pesi bango pouvoir bota na ndenge to soufa. Tangu na tali dégâts au moto de salaki, nazako obligé na la moto ne kutaki wapi. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout est côté de la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solana bino.